Shalom, 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 papa nanga, je suis Lokamba, shalom, shalom, shalom. Papa nazana isengo mingi, pona kumona makamu nzamba saeli ngai, namoni loboko nzambe na vi nanga, na nzela ya mema, nalandaki life bozaki nango na intercession ya lundi, na déclaration prophétique, nga nalandaki yango mardi, nazaki landako nasaki te mardi ta nalandi yango. Et comme qui na place moko papa ozui parole de connaissance obike bato bazobela bazana problème na libumu pe na mkongo batele mabale kaliboso nzamba zobikisa bato na maladie. Yoka des fois des gens qui souffrent il y a deux catégories et les dos. Le Congo et ça la passe chaque fois. Et puis ma boum ça la passe. Même pendant la période. Voilà. La période de pété. Il y a même des gens qui souffrent. N'a pas il peut pas zoner comme un animal. Approchez. Pour ça. Ma boum, je la boum. Ça mon père a dit. Ça veut dire la tête au ya. Yo qui vous met dans la jambe. Congo. Voilà. Maintenant Dieu va agir. Il m'a parlé. Yes, nga pesa ki problème banda ko déranger nga na bela kabela pensa te mais na se retrouver quelques jours na zaki na problème na libumu pe na Congo tant na ki ndema bi o pensa ezali pona ngai vraiment tika na bondela comme ça na nzambe ali kapena ko giringa na telemi pe na banika ko sala ndenge ba recommandation ndenge pasteur ba papa lobaki batu ba ya liboso baza na douleur am Congo pe ya libumu na telemi pe na bandi ko prier papa déclarer nga pe na bonde ti na suka olobike bato bakoya ko landa na sima ata na internet ba ko landa nzamba ko biki sanga bi amen. Dieu est malade maintenant. Aujourd'hui la léon. Aujourd'hui quoi na libomo. Même au dos. Même dans le Congo. Tambazo guéri yosiko. Amen. Toi qui me suis maintenant. Même à l'internet. Même la rediffusion. Soko la ninga libumu na yo Yesu guérison. Amen. Mukongo na yo Yesu guérison. Amen. Yesu. Miso buka. Alléluia. Na zomo na siko opération zo sala. Alléluia. Na sala opérer bana na ye. Amen. Ba guérison ezo sala. Amen. Ozo sentir la chaleur ezo kota siko na yo. Alléluia. Pe ozo sentir la chaleur ezo kota na Congo. Alléluia. Monsieur ozo sentir net mali. Je sais que Dieu se manifeste d'une façon unique. Je sais que non. Mais envoyé par Dieu. Et c'est Dieu qui agit maintenant. Comme vous souffrez maintenant. Je maudis la racine de la maladie. Donc, au nom de Jésus. Ici nango wana pe na ici na continue ba nanga osala misala na ndaku na ko se rendre compte que na zaki susu na douleur te passe zaki na Congo ezaki te passe zaki ngala na Congo zaki ba passe o eza lokola problème ya ba rein mais ndenge na so ba boye depuis lobby mardi na ba après-midi nyo surtout na zaki bien le mercredi ndenge na so ba boye na yoki ata douleur moko te eza na libumu eza na Congo douleur ezate yango nazo pambola nzambe nazo pesa nzambe merci que a guéri nga la maladie mibale oyo apesa ki parole de connaissance et pas na o papa ngai nzambe abiki singa la musika na za mama fifi na fandaka na Londres nalandaki yango lobby mardi mais bino kuna lekaki lundi yango nde Jésus lobby si tu crois tu verras la gloire de Dieu nzamba biki singa guéri nga la maladie na nzela na o papa yango na o pesa nzambe merci pe nzambe apambola yo po na nzela na yo nde nga na zu guérison oyo merci na bande konso bakolanda na kombo na Yesu amen.